ndingisa ya epesameli biso ya kobelema lisusu liboso na bino baye oyo bomesana kolanda MK Yokani Télévision baabone nyonso to mpe banon abone tokosenga bino toujours boya kopesa apport na bino to mpe soutien na bino na kati ya MK Yokani Télévision bambote ebele bisika ezwami bino ekodépendre na aire oyo bokolanda biso boye bolamu na kati ya baantenne na bino tosinale bino ke tokoemettre à partir ya Kinshasa na kati ya ekolo Congo démocratique ba meilleur ve na bino nyonso baye oyo penza bo vota to pe bopona chaîne na bino MK Yokani Télévision. Merci beaucoup encore na ba Abakok to na CG nini. En tout cas bandeko ça fait trop mal. Ça fait trop mal pourquoi komona bakolo oyo baloba que baza na réflexion mieux ba réfléchissera makasi koleka biso baye auto telema pona kolobela sila parce que ba juge to pe ba traita bato mingi oyo balobela sila lokola bato moko baza sans réflexion bato moko ya désordre bato mafinga bato moko mitu esalaka te batraita biso de tous les mots totie penza en général ke bato balobelaka sila entourage ya sila eza malamu te ba chroniqueur bizengi mayele eza te donc déontologie toyebi te nazo répéter ka makambo bango baloba kasi ezokamwisanga bato abwani ya ndenge bango bamibenga bato ya recadrage baya na terme wana pour que bakoka korecadrer bandeko oyo balobelaka sila na kamwe lelo komona makambo komona bakolo lokola bango kovanda na plateau korate penza réflexion kobimisa ba propos oyo babimisi lelo bango bato baresonaka na kamwe makasi nini oyo bafandi po balobela baréagir parce que bango balobi batalaka bachaîne ya sila te mais baréaction oyo bazozwa oyo ezosala ke esala basoubasement ya baémission na bango eza baréaction oyo bazotala balive ya bandeko na biso bacollègue na biso ya misala bakoni mama lokola biso oyo pe bandima komipesa mpona kolobela ndeko na biso mam Cécile Bisalo Pomba Sen bandima kosala promotion na kombo ya ECD Panama Mida la Taylor oyo topesi pe lisusu mbote bandeko na biso baza tellement ebele MK aza pe na kati donc bandeko na biso oyo totangi bakombo te batenir biso regard te toyebani baye oyo totelemaka mpona koloba kopesa je m'excuse l'information na Abakok alors balobi nini balobi que Sila Bisalo akane nominé te Sila Bisalo azaka nominé te à cause ya excès de zèle akenda kokota koluka konégocier pour que amema lokumu na mapeka na komeloka lokumu na mapeka nde yango esalaka te Sila Bisalo Babakok baganga to pe biso tolobelaka ye esila aza nominé yoka niveau ya réflexion place namoni mpenza c'est une réflexion erronée balobi ke na zambi nani ayebi sila moto ayebaki sila aza te na sikomo bayebaki te mbala moko sila aza nomine toyaki na lolendo totiaki makelele esila azalaki nomine lelo na bona tosuki nini esali te nafanda mpenza naloba lisusu Babakok boprete mpenza attention bandeko bokoyamba analyse oyo bopartage mpe boanalyse eloko esali te naloba balobi Sila Bisalo na biso baekolobelaka sila toescroke Babakok mbongo balobi numéro ya vote na méprisable numéro ya vote ezobima te Babakok batindi bambongo na bango Babakok basali bavote na bango ezalaki coopération oyo Sila Bisalo asalaki
pour la kozwa bato bambongo et après vote pe makambo yango esimbi te parce que na Ghana moto ici la zapi bandeko babakoko veillez pour ne pas tomber à la tentation. Nalingi naloba na bino eloko moko omoni mwasi osi alingi mobali akoyi na bolingo akangaka matoyi na ye po ke bakoka kokende mosika. Mwasi oyo afungolaka matoyi na ye na biyamba yamba akoki koperdre mobali azi na ye likolo ya bilobela ya bato. Par là je vais dire quoi babakuku oyo osila bisalo abenga bino ba ange oyo Nzambe apesa ye parce que ana bato mosusu te soki bino te bato oyo Nzambe alekisa na nzela na ye pour que à travers bino bokonsome baproduit na ye sila bisalo mpe azala nomine bomonaka ndenge apesaka bino mpenza honneur et puis ascenseur wana mpe ezongaka egale bakoloba malobo pourquoi pour vous décourager parce que le rôle du diable c'est de dépeupler les camps de Dieu et de peupler leurs camps. Mais tant que vous peuplez les camps na bango, sachez bien que ya malongo ya kati. Kokoma na niveau ya koloba ke si la bisalo ayebi ki aza nominé te, si la bisalo ayebi ba adversaire na ye te, elle n'a pas une sensibilisation absolue. Parce que si c'était vrai, elle allait passer pour sensibiliser les gens. Voilà comment elle a pris l'argent d'autrui. Et voilà pourquoi ça libo. Bandeko, vous sais-je là pour ne pas tomber à la tentation. Vous savez combien vous avez beaucoup d'estime à l'aide de votre star. Vous savez combien vous êtes cher pour elle. Parce que nous sommes donnés à Tessa Bino si la bisale. Nous sommes à votre salami en bon. Babakouk batelemi, batie bambongo en jeu, nde yango pesi passe. Qui peut aimer comme les Abakouk? Qui peut aimer leur maman comme les Abakouk? Les anges que l'Éternel leur a envoyés. Sensibilisation kobela ba vote na suka ndenge bato ba kotia bambongo ba voter. Esali bango passe. Bo inciter na haine pour dire que si la escroquer bato mbongo. Ndeko moko amibengaka moto abwania alobi ke s'il a quel argent parce que si la salle a film a mis $250 elle paye les gens 70 et $80. Ah bandeko, pourquoi cette méchanceté? N'est-ce pas que j'ai reçu plusieurs acteurs dans des missions dans ça là bako avouer ceux qui SB epesi caché bako vivre malamu bana bao basculer de matembele na ngombe moto akozwa kasha kofuta ndako. Donc tongi toloba ke baartiste oyo balekaka wana bakosaka nani oyo aye kofula sese akosala lokwa mpoko nani? Plus grave, pas toucher Baka en disant que l'artiste qui était morte, notre maman paie à son âme en injure, que les Abakou, que si la Bissalo, que Bokisina soutenu, que le Baku, va profiter qu'il va exploiter yé, na matanga ba yété, ba pesa mbongo te. C'est avec des larmes aux yeux que je déplore l'ingratitude des gens. Il y a des gens qui ont soutenu Maman Elvire. Il y a Bokisini qui a soutenu Maman Elvire. Il y a SB qui a soutenu Maman Elvire. Pourquoi voulez-vous que tant que grande personne wana batele ma rapport à soutenir bayaka na caméra ndenge bino bomesala kosala
batalisaka bato te bango nde moto basoutenir aussi longtemps que la Bible condamne ce genre d'acte. Bible ekolobaki soki opesi na loboko ya gauche ya droite eyeba te opesi na droite ya gauche eyeba te. Pendant que les émissions se faisaient, la maman ne se sentait pas bien. Est-ce que vous prenez des choses en charge? Et puis si vous prenez d'autres choses en charge, kokata presque motema ya mama batisa suka SB. Pourquoi kokende kofundola dossier aussi eleka surtout ya baliwa bato oyo esalaka mpasi na motema kotumbola lisusu pota na bafamille? Estce eza wana kozala na sagesse? Boke mosika ya koloba Suzy Banda Kofi SB aparvenir kokende na kabila ya milai na talon bobengi nkutu talon te bobengi mobolo. Estce so moto aza na mawa mpona olakisa bino ifo alataka mataba bakabelo ngo milai esala bino mitema pasi. Mawa moto eza kokomama na bilamba kotalisa bato ke naza na attitude ya mawa to mpe mawa ezalaka na kati ya motema parce que il n'y a que Dieu qui sonde le cœur et les reins. Mais bandeko omibengi baintellectuel analyser des choses bo balolaka mpe nono lolemo avant koloba boyebi bien moto arécupéraki Suzy Banda na filme oyo asalaki mpenza po acartonne lisusu c'était Sila Bissali ajoué na SB na talent mpe azalaki nango elle a impacté. Vous avez dit que Sila Bissali était venu le 3e jour na bakabila milai na mobondo alataki. Alors pendant que mowe akufaki soki azwaki ntango mokolo wana nakutu na kanisa ya bolivai ayaki te. Elle a des occupations. Tout ça là bolingi bofaire yimisa ye kaka atikala na bato te lokola bato tu ya théâtre kopesi bakoma contre ye nzambe apesi ye bato na ye alobi te nga moko nazosimba mitema bato batalaka yo na bakuku baya oyo ezaki so osimbi mama na bango bataki ye. Mais lelo bolingi bobalola mitema ya bakuku wana nani alinga kota? Si cela vient aimer une cotisation to pas aider bato il faut koleka. Nous autres aussi qui parlent na ba micro botozo tenir. Elle nous a aussi aidés. Elle nous aide. Mais ce n'est pas quelque chose de parler aux médias parce que bino moko nde boza wana soto bandi opesa ba témoignage bokoma nini ekoma su aide te ekoma futaka mbongo po bafingele bato po balobela. C'est une femme disciplinée. Pour la voir même c'est pas facile. Plus grave, vous êtes allé critiquer même son voyage. Ombona etikala kuna te na statue wana ya rock akende kokomisa mbangu alikaki apres balongoli na bango sini wana elongwe États-Unis ya wapi akendaki. Le mal eza na bakongolais
progression ya moninga bakoka kosupporte te, élévation ya moninga bakoka kosupporte te. Pourquoi arriver jusqu'à ce niveau si ce n'est pas la haine qui prime na mitema ya bato? C'est regrettable. Je disais une chose à Dieu pendant makambo etali trophée ya Ghana na vie. Et Simba, qui n'était pas retroactivé. Parce que si j'ai bazali kozela ngo depuis na Zikomo. Depuis na Zikomo, je dis que ils ont souhaité le mal et Dieu l'a changé la vie. Bobeti, so bobeti kombo asila bisalo, Ghana ezo reconnaître. Banani ezo bima. Mais de votre côté, de votre côté, vous voulez inciter les Amafouk à la haine. C'est pitoyable. Et un bon cœur. Même ba obo ça la rassemblant. Dans le bac mam stolinga rayo. Mam sto apene na yo. Ngana zanga bakuk. Faites trop attention. Dieu va vous dévoiler. N'aimons pas en parole, mais en acte. On n'aime pas seulement quelqu'un quand il te donne. Soit ça n'est l'eau qu'on peut sauter. Et je me demande, SB est bandit depuis le 2019, si je me trompe pas. Qu'il est le SB qui ça m'a mis $200. Ah, bandeko. Tant qu'on l'ingo critiquer, un moment, il faut y barani no l'ingo loba. Au couleur du mando qui pamba. Au bien payant d'autres. Parce que bateau bata la rabiso babazo bateau. Et puis je regarde cette émission, malgré nous so ba traité de là. Bata la nika. Malgré nous so ba traité bandeko to de la sila. Bata la nika. Je vais vous dire une chose. Cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sont lesquelles personne ne verra Dieu. Vous parlez du voyage que s'il a effectué. Vous avez parlé même, vous avez osé de toucher maman en disant que maman moko, maman lingarabana nyonso. Déjà to bengani basusu, oponi basusu. Le panier sur qui? Aujourd'hui, c'est Sila qui a été choisi par maman. Demain, ça sera une autre personne. Ou demain encore. Tant on peut batambola ki na bino. Ezaki non nous tour assis là, t'avanda ki kimia. Fallait ça la ka tour na bino. Fallait si la vanda ka wana. Natali batumi bale bafandi mo bana bo ya basi. Ba parvenir koloba si la l'air azozwa moto belle pe azotambola na range. Ah, problème exact, hein? Problème exact. Lelo azotambola motuka, na mituka. Parce que chaque chose a son temps. Atikala kuwanga na ti. Kinde konenda encourager ça la chaîne. Na ebite lo ko ne koma lo kwa farbe koma titre à rappel ngonga nyonso. Oya ko ko pemela lisusu te. Boko mako rappeler makambo. Ndeko Mbondo est tombé malade. J'appelle Mbondo pour qu'on fasse l'émission. Il me dira que ma sœur, je suis sérieusement malade. Je fais un coup de fil à MK. Je dis Mireille, l'un des nôtres est tombé malade. Mireille dira je l'appelle de suite pour connaître le lieu où il réside. N'a rendre une visite.
Mireille l'appela, notre frère Mbondo dira que il est à l'hôpital. Il donna les coordonnées. Mireille Moukeba à Salaki Ango à rendre une visite. Il y eut un moment, le président des Abakou que je salue, président Yoshua, et les autres Abakou ont pris l'initiative d'aider leurs frères. On appela Mbondo de Paris, son numéro ne passe pas plutôt. On l'appela, son numéro était toujours éteint. Après, quelques jours, il rappelle MK. MK a ABC à lobby. Grand frère, Tozao Bengayo. Tous en a pour soutenir yo, mes numéros, ils ont les gâtés. De mon côté, je pense peut-être que les comme n'a pas problème avec courant. Parce que ces derniers temps, courant à Kinshasa, ils sont vraiment stabilité. C'est comme très difficile. Mondo de Paris. Lelo ebimike si la sundoli Mondo de Paris. Lelo bato bakomi kofinga papa mokolo alekaka finga ka. Mondo de Paris a tenu des propos bizarres que elombe fois tika la bolumbu po senga si la pardon. Ils ont des propos ya Mondo de sala ki bamida na ba ese ba finga papa elombe. Ah! Quel genre d'analyse? Quel genre d'analyse? Aujourd'hui, il est tombé malade. Il a fait SOS et pas belle vie. T'as la titre rebelle, t'as la miniature. Je pense qu'elle est comme Bondo à ça dans la miniature. Mais ça ira. S'il a eu un voyage, est-ce que tout le banan nous paie? Batunyo so babela na kati ya libota. Ata mutongo soki nzamba tombola ya tomba liboso. Il faut réagir quand on a ba maladie nyonso. So ndeko mususu apesi kisi, ndeko mususu apesi tongo ekoki te. Ah Babakouk va telemi mpona Mbondo de Paris. Va représenter sila te. Babakouk baza ba fan ya nani ya sila te. Ayons l'intelligence et la sagesse avant de passer à la télévision pour dire d'autres choses. Sinon, comme il bien aux intellectuels mobimi zoba. Mbondo de Paris, bandekono ba olukayo. Pour t'aider, bandekono ba olukayo. En tout cas, motema ba congolais kosila mokolo nini toyebi te. Parce que motema ezaka domaine na Nzambe. C'est avec beaucoup de regrets que je vous fais ces analyses, mes abakouk, pour na makambo bandeko ba concevoir, pour na koluka koboto la mams, ba ange o Nzamba pesai. C'est à minuit que je n'ai pas pu prendre sommeil. Je me suis dit, je dois réagir. Maman Eduardo Laetitia, merci beaucoup. Maman Solange Bomana, maman Elimbisi, maman Fimaimba, maman Mami Longo, maman Céleste Detou, maman Dinanzei, Samuela Céline, me veut le meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Pour plus de contributions, veuillez nous écrire dans vos commentaires. Beaucoup de pour MK. Il peut vous en apporter un numéro pour Benga. Vous pouvez savoir contribution par rapport à l'analyse Oyo. Idée Nabino. En tout cas, Tikan Zambé. Apambola Bino. Merci.